Matondo bandeko balandi émission bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso bobi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba émission bayindo bola muka ekoya ko mabota mabino na tina se yoko koluka kutongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azekotambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alei bisuka ya dendo yango moindo alati na basuvotoma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tondankita talantina nesongi nzina fu mokusu kia mzana panda na ngola ba ye bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumu kimbangu baye lisusu kojongisa moindo na esika bongela talantina manaka mabiso mabiange mibongo baindo bola muka matondo na bino yonso bandeko ye boze kozwa bongo ntango ya kokomela biso ponini te bino baye yonso boze kotindela biso bilili to pe ba video boze ko kabola pe na biso mwatoli tozongisi lisusu matondo etumbo eze ya banso loboko na loboko nde tokobunda penza boelongo bani etumba lobiko ya loposo moindo tokolikia tolandaki bongo obseke to mabongisi ya matanga ya papa na biso Etienne Tshisekedi elekipe na kimia tozongisi matondo na baima pinga ya République démocratique ya Congo matondo pena président ya mboka na biso Félix Tshisekedi Chilombo matondo pe na peuple congolais basalaki discipliné bandeli te suka ya mabongisi yena kasi lokola toze bato tokotalaka miso pe tolukaka tomono na bandeko batwaki ntango ya kofinga biso na mikolo eleki po tolobaki papa na biso Etienne Tshisekedi akoki ayambema na lokumu yonso po asalaki mosala na mboka kasi kombo ero ezalaki ya bango te po ero eze na moto atangisi makila mpo ya mboka kasi mingi ezalaka na kati ya etumba bokenda botala yango na badictionnaire tolobaki tokamwi na matanga na stade papa na biso fridole ya mbongo yango vraiment ba catholique oyo vraiment nayebi te toyebi te banda na mboka nini to mpe elingaki ebandawa catholique yo bapesi yo soko maloba ocelebre misa obandi désormais kobanda lelo papa na biso Etienne Tshisekedi ero eske na baero yonso bazala na mokili catholique nde aprograma bango baero baso toyebi lisolo catholique ndazalaka cause ya bankufa ya baero wana te toze na makambo ebele ya kosala mais bososola ete sika tokomi lelo peuple congolais soko azali kocontinue kokenda église catholique toyebi te soko tokoloba naïveté soko tokoloba fanatisme toyebi te lelo catholique bakomi mpe lisusu bacompagnon d'élite ya Félix Tshisekedi barevenir na raison toyebi te vérité de journe oyo bango bapronaki oyo baakompagnelaki fayulu vérité yango bamoni vérité yango ebimi to balembi to lokola président Félix Tshisekedi afongoli maison Schengen akendeki na États-Unis andimi mpe mbongo ya FMI catholique asepeli mpo catholique endaka tokobenga ye nani catholique ndaka éclaireur ya occidentaux ya impérialiste soko balingi ba détruire batindaka catholique soko pe balingi ba déstabiliser batindaka catholique soko pe balingi ba corrompre batindaka be catholique tango balingaki bakoisa président Musée Laurent Désiré Kabila 98 99 lokola zalaka na embargo impérialiste bapesi président Musée Laurent Désiré Kabila embargo mais tata oyo na embargo aleisi peuple congolais tata oyo na embargo adejwaki bango akei kosala service national
asali ba benpes ba cantine populaire esika kani bato bakosomba masango fufu makayabo na bapri oyo esalema te moto oyo bapesi embargo wana bazali kobundisa ye etumba abundaka guerre azali na embargo ya armement azali na embargo akosomba biloko libanda te amisaleli lokola bakokaki kozwa ye te bautilize catholique po azalaka elema na bango pion na bango bakoutilisaka catholique akomaki kosomba bomonaki carence ya carburant mituka ezali kolala na bastation soko poso mobimba Mose Kabila a instauré système ya mamituka ya ofele ba jefang ya armée koti na bare ko kenda ko tika bato na bare na bango ba catholique babandi ko somba huile ba catholique babandi ko somba masango ba catholique babandi ko somba fufu babandi ko somba makayabo po bakenda ko bwakela soko bangulu babandi ko kenda ko somba ba citerne ya carburant po bakenda ko bomba na limete pour faire le chèque na Mose Kabila basalaki tambusi opposition esika touti tango catholique amiti contre président Kabila loko atikalaka komona epai na bango te wana tozongi na tokomi na Kabila kabange catholique abetisi ngonga catholique abetisi ngonga catholique abetisi ngonga tosimbi eloko oyo pona kati ya stade de martyr balakisi président Félix Tshisekedi balobi aze fruit ya dialogue ya soko ya Saint-Sylvestre bato babeti maboko bato bangangi bato basepeli mais bato bazwi ntango te yango tozali koloba inconscience eze na vitamine ekoleka conscience ya bato ezali kosouffrir na malnutrition moto akotuna likambo aze te soko réellement bayebi ke Félix Tshisekedi aze fruit ya Saint-Sylvestre Saint-Sylvestre c'est bango te bongo po ni bandongwani na ye depuis prise à pouvoir na ye kobanda soko le 24 janvier te sima na ye kouta États-Unis nde baye kondima esengo na bango catholique azali exemplaire pour peuple congolais abatemi nsima ya milangwa peuple congolais azali molandi bibelu peuple congolais azali moto ya bolumba manger baiser boire trio na ye yango wana le reste etalaka ye te nesika tokomi lelo biso peuple congolais tokokaki koboya catholique aloba na makambo ya mboka na biso président Kabila bango balingaki ete balakisaki peuple congolais que soko to faire partir ye na ngonga peuple akokoma malamu mais Félix Tshisekedi esi akoma te bekole catholique ekiti bopito ya bacatholique ekiti te christianisme eze nde esali bokasi ya Europe na basivilisation na bango na manaka eleki tolobaki boni biblia moko boni message moko epai moko etongi epai moko ebomi epai moko etomboli epai moko ezindisi ono di christianisme nde pasi ezingeli ya Afrika mobimba ono di christianisme nde bamboka na biso eze mpasi lelo bino bozena mikili ya poto bakolakisaka bino bamboka ya Afrika ondire babiko ondire bandako ya basoso mais bandako bato bazali kovivre batangisi yango pene telo bankoko na biso bisika yonso bauti tala bandako na bango tala vi na bango balobi te kezalaki bandako ya campagne bandako ya boumbu bazali kokima bazali koincendie bamboka ya bango tango yonso bazali kokima esika bakomi base servir na nzete na ndele mpo bazwa mpungi lelo ekomi loko ezaleli ekomi lokola biso bayindo toutaka bongo pe yango wana nde bomoi na biso mondela tangisi yo bino na bino bayindo nde bakobomanaka mais bobosani ke na charte de l'impérialisme totangisa bino eze moko ya baprincipe na bango diviser pour mieux régner tango bayaka kodivisaka batindaka nani mais toyebisi bino ngo pole lelo catholique alaka
azalaki soko na 5000 iPad oyo kendeki na ba centre ya compilation soko ya nini na ba élection bango bato liboso basengaka vérité de urne bango bato yambo mais tango Fayulu akei na cour constitutionnelle azanga ta preuve moko ya ko fournir ata preuve moko fournir ezalité na bango bato bakumisaka 5000 iPad bakokate ko pesa ba preuve pour alakisa na cour constitutionnelle mpo nini catholique akendeki na sima Fayulu po ba comprenaki président Kabila na président Félix na boyokani na bango opposition kufaki na République démocratique ya Congo nzokande opposition awa na mboka yezalaka nzila to moyen bango ba déstabilisaka Afrika particulièrement République démocratique ya Congo bango pe na bamboka na bango ingeta bokoloba bango pe bazé na opposition mais bango ba utiliser ka toloba kango malamu bango ba benga kango ba aile ponini aile gauche aile droite ponini ba préféraka baloba na bazé ba démocrate ba préféraka baloba bazé soko ba libéral soko banani soko ba républicain et pas ina biso opposition atikala kondimate ateloko moko ya malonga oyo pouvoir esali et pouvoir pe na Felika akotikala ko accepter na seconde telikanisi ya malamu ko uta na opposition po ba forma bango ndenge wana etikali ndenge wana mena mikili ya poto opposition na bango aze ko accompagner gouvernement réussir na mandat na yepo ba yebi réussite ya gouvernement en place, il y a pouvoir en place, et c'est bon là où il y a peuple. Et pas une abissoa, bah croque à jambe. Inconscience, il a dit, nabo moyaba congolais. Et c'est qu'on facilite l'opposopemba koba ko exploiter biso. Et c'est qu'on facilite boumbu. Et continuer kokoba telelo. Tokoliki ya namanaka eleki to simba ki yango moke. Et sika bato bauti bamonaki bambeba ya loposo pembe. Tango yonso balingaki ba revendiquer, tango yonso balingaki ba s'attaquer. Moto azongaki pozongisa bango na nkutu. Et à l'église, et à la catholique. Na ba verset na bango ko mama soko ba beti mbata na litama ya mwasi pesa litama ya mobali. Wana catholique. Metango bakati maboko ateite mokanda wana Biblia ebongaki malamu ete ya moto azeko kata bato maboko. Ezalaki mokanda ete ya moto azeko kata bato kingo. Maladon de surprise mokanda wana ezeko te ya nani? Biblia wana ezeko te ya nani? Moto bakati maboko. Biblia wane zeko te ya nani moto bazeko kata kingo. Moto bati chaîne na kingo bati chaîne soko kadena na monoko. Ye wana ba yeli Biblia. Ndima yonso po bokonzi ya lole ko pesa mela yo. Même moto zeko kata bato maboko ye moto akomaki moto abomi akokenda li felo. Ye bate yete. Ye balakisi ye pe loko te Biblia etali pe yete. Ndenge tolobaki na manaka eleki yonso yo Bible komi ezelo ko abakomela yango baindo yango wana soko to réclamer guerre balobi komamaka na tango asuka bitumbe ko wala soko to lobi bondumba balobi te bondumba wana balakaki yango ndenge pe babomaka mokila Sodome na Gomorrhe pona kindumba lelo pe c'est que fin du monde komi pene soko to lobeli corruption soko to lobeli motema mabe yonso ekomama na Biblia tokanga motema elobama ki soko tomoni makambo ye elimboli ete Jésus s'azui transport abandi ko poussa na pembeni ya mokili mais ba guerre nzala maladie nkufa to ya mortalité liweze partout mais tolobeli to ya mortalité en Afrique donc bitumba yango nzala yango maladie yango Biblia eloba bepo na Afrique Europe bazé kimia soko maladie yei balukeli yango solution qui se monani soko maladie yei balukeli yango solution qui se monani soko maladie yei balukeli yango solution qui se monani et pas ina biswa wa nkufa moye bolukeli yango soko solution zete mpo ekomama na Biblia faut accepter yango ndenge wana tel qu'elle est
situation on est qu'on a accepté bongo bato basé ko mona basé ko tala kasi basé ko mona te pour soko to zaki ko tala pe ko mona sika ne sika to komi faut ko tuna nano catholique soko accepté le président Tshisekedi Félix lokola président Eli maintenant bango ba mbongo na moto ya senko kombo ya kanani nani Chole faut ba leka basenga bolimbisi po tango bango ba bandi revendication wana est-ce que bobi ke bato bakufaka est-ce que bobi ke guerre ya tribalisme bandaki kokota entre bandeko ya bandundu na bandeko ya Kasai lelo catholique so bandimi yango avec facilité que président Félix Tshisekedi azé eli na voix ya ba urne en tout cas tokodi ki foba ba ntango basenga na ino peuple yo pardon pour trop c'est trop bango bazalaka kaka euti kolekawa na soko na etando mikolo euti kolekawa bazé ko souhaiter alors séparation bokabweni ya président Félix na président sortant Kabila Kabange bino bote ya kabolingo soko mondimi na bino pratiquer bolingo et j'ai supposé mondimi na bino Félix ayoka ki matea na bino ya bolingo yango saleli bolingo bafanda po ya kotonga mboka na président Kabila bongo bino batei ya bolingo bosiliki poni te peuple fa fongola miso yeba ete soko président Kabila kozala président sortant Kabila afandi sur place président Félix azé sur place bakotonga boka ni ya malonga oyo ekosala ke ba maguyo katolika koyaka nango ekozangesika yango bazé ko bunda po ba ebi moto wana uti kolongwa yenda sukisa kibango politique ekomi kotambola kwa pion ya dame biso totangi charte de l'impérialisme mbalombala ne songanzila leki na media angangi bangunza baleki balobi moto akotia kate po au moment où passer koloba kuna ba renforcer bimela zododo kuna bolumbu ya basi préoccupation bato babosani objectif bato babosani tango tokomi catholique akomi komizongisa lisusu lokwa modèle donneur de leçons nzoka catholique akoki apesa biso leçon te moto moko atelemi liboso ya kore ya papa na biso Etienne Tshisekedi alobi désormais kobanda lelo héros catholique oyo kotia moto héros yaki mpa vita o boboya azala héroïne bino nde botumba ya mvita kanga nano boreklamate bato ya ntina bakokaki komérite titre wana ya héroïsme wana bamérite yango te badzwei yango te nano pe bolobela yango te nano te bamamadou ndala kutu akwea na champ de bataille abeti M23 babeta roquette wana kutu bokanisa yeta te botika ko compliqué mpo nini basalaki biloko wana catholique azali lokola obstacle moko en permanent ezalaka na République démocratique ya Congo pe na Afrika soko bino bokeboyi bokomi kokenda ko aboutir na solution ya lukia kela eloko moko ayebaki ko papa na biso Etienne Tshisekedi akozala erote mais loko ezalaki eloko ezali en direct loko ezalaki eloko oyo ezali kosala mwa polémique moke falaki ya beta yango soko peuple ya koappuye eke bakokisi yango te epesi ndungu moto epeli lisusu ndenge bakanaki décembre ya la te babandi kokana banda décembre 2016 oyo ezali ntango ya mfumuki mbangu difika ya swekama mozipoli ya mayema bombama échec catholique azwaki na 2016 échec azwi na 2017 échec azwi na 2018 tango mosusu ifalaki biso peuple tozala veiller tosimba makambo na maboko nde bapoliticien na biso bakoderape te mpo esika tobandi kokota lelo engrenage ye tobandi kokota mais
toko marché ba moté soko kaka président Félix Tshisekedi akozwa loko catholique loko modèle esili peuple akokupire na misère lisusu lobi awa na mboko bokoloba epusaki malamo Kabila kabanga tika la mokonzi awa soko kaka président Félix Tshisekedi a sali erreur ya kozwa catholique lokwa baninga ba compagnon d'élite bolanda banzefu wana te bolanda elobeli wana mais ngana kamwaka biloko mosuna yebaka te soko biso bato ya religion africaine biso bafutuka nde photo to comprenaka yango nayebi te catholique adoptaka elobeli wana po bamisala basantu po bateyaka bato mosantu alobaka na douceur mosantu alataka nzambala ya pembe aze kotambola doucement malembe okwa mombembe mais lelo si toyebaka eze bashe mais boni catholique alingi kaka alobaka ndenge wana ya kozomela biso wana bana na ngai yo te oyebi lingala te soko mondela yei ayekoli lingala aze kosala misa na lingala akoki aloba bana bangai naze koteya bino wana toyebi aze kobunda na po maîtrise mais bino moto kwa papa na biso mbongo moto kwa cardinal Mosengo oyebi koloba oyebi komanyola lingala kwa ngape boyi mais fois kosala mbisi bino mongongo kwa mombembe wana nde babomaka bamboka na mwa kolembeseke wana baze ko détruire ba village na mwa kolembeseke wana baze ko trahir pe boko mona ba dirigeant yonso oyo ba assassinat na Afrika catholique yeba complot wana église catholique yeba complot wana telelo peuple congolais zeko kangama na christianisme po ya kubanga po ya fanatisme po ya religion ngo ebangisi kaka bato soko keite lifeleze kozila yo tolobaka yango mais bobanda pe mituna soko badesinaki lifelo te yo yebeli lifelo wapi nani esalota ndoto ya lifelo soko basalelaki yo dessin ya lola te lola yo monela yango wapi soko ezali kaka na dessin te mokili wana ya imagination tobima tango tozalaki kokola bana balati singa na loketo ta mosu mpe batui volant ya motuka moko esala accident epanzana bazali kokenda singa na loketo bus bazali kobelela mpe bare tokomi soko na are fulu bato ya fulu mpe bakiti me bazali kaka wana bazali kobaluka na lopango ndenge wana christianisme ndenge wana christianisme sensibilité tolobaki moto azomona lokwa sensibilité ya bonzambe ezali kosala kati na ye me sensibilité ya pamba tolobaki yango na manaka eleki ozwi soko foto ya porno oti liboso na yo foto wana ya porno mwasi wana oyebi ete bokokutana te bokomonana te me ekoki mpe excite yo eze mpe imaginaire mpo foto wana eza eloko te okosala bolingo na yango te eze foto ya pamba mwasi yango oyebi te soko akufa soko azali na nti soko azali na azi soko azali wapi me lokola oti makanisi lokola oti concentration na foto wana ekoki excite yo manifestation bilema ya nzoto esali me eze eloko te eze nkasa eze papier ndenge moko na christianisme ata mbonde kobeta ata bakoganga kombo ya Yesu ata bakoganga kombo ya Yahweh eze imagination Jésus a dessin po ata catholique moto yaka na biblia nga na kamwaka bato yonso bamona lokwa ngai te nga nazalaki koyeba catholique lokwa ye moto yaka na christianisme ye yebi elongi ya Yesu aboya nde kolakisa biso banegre besclave toyebelaka yango ndenge wana tango babandi kobetisela président Kabila ngongawa marche ya bakatolike babimi na nzila babeta ngonga bango mpe babimi na acteur ya filme babimisi na bilongi acteur ya filme bati likolo Yesu eske bokoki komituna te ndenge nini foi ya bato ekozala na base na acteur ya cinéma toute
toute une génération ya bato bakangemi elongi mobiki si basambelaka soko bandikaka na beleli yo Seigneur Jésus yo moko dui acteur wana ya film otina makanisi na yo ose ko se dresser lo sambo na oza ko sala ngona acteur ya film Robert Powell bomoni moni na ba réseaux sociaux bomoni moni na ba documentaire atourna ba film bele ba film ya bolingo azeko ko tafuna mlolemo ya goli gosona ye asala sala ba film te to kabola na ino nzamba zala na ino importe te ba importe sardine ba importe soko makaya boya rouge wana ba soko mpiodi soko nini ba importe Saint-Charles vraiment ba importe na nzambe ba importe na nzambe crime yo catholique azeko sala telelo po itando zena ba sanction na ebisaka bino tina lobaka na zaka na bilili na zena bilili prêtre ya mokolo azeko sala bolingo na mwana ya inane bolimbisa bisoko catholique akokaki kokanga nkutu na eleko soko peuple congolais peuple africain azwa conscience catholique fois kanga biloko na iwana lelo papa kokite ati tribunal esambisa pédophilie pédérastie homosexualité na mokuse babi elekaki toloma na Vatican bakokaki ko bomba yango lisusu te combien de procès ya bano bango babebisa lelo ba maître avocat balancer na nini lokwa mokile zeko kambema na bango bazeko étouffer ba dossier awa na mboka oyo biso tolekaki na benterna soko lelo tokobeta lisolo ya lesbianisme awa ba mamelo ba mupe na ba lycée na benterna ya bashi bokomona kako Ser Kingandi azalaka na mwana na ye ya mwasi alingaka mingi ye moto akombolo ko chambre na ye kuna sere wana asalaka mwana wana bisalasala bao bazalaki na internet ya mibali basango babandaki kobebisa bana kala wana mboka oyo e bana wana ya basi tango bazali kotika ba internet soko baye na vacances babandi biloko moko bandai koloba na mboka awa bato bazali kotia kate aze Karine nanga bazali kokanga pe baninga na bango ba fille Karine ma la grande surprise alingi te Karine wana ajwa mwa lianga alingi te Karine wana azala na eloko na nzoto euti pa na yete awa elekawa yango tolobi bato batalaka me batia kakate 80 90 oka bana basi baze Karine na ngai tozeba Karine nani ya kinganja robina zala Karine na ye akomosombela ye ba pomade ba biloko mosusu te ezaki ba pratique oyo ba mamelo baze ko sala bango nakotanga ba kombo ya bato teze media pona respect ya mémoire na bango baninga na ngami bali o basango ba bebisi akomisi mwana mobali sima okwa njoku vide usango ya mokolo tata mobimba soi-disant moto ya yekola kisabato nzambe esika nini bomona église condamna esclavagisme esika nini po lelo sika tokomi eze procès mobimba me moto akoloba te église condamnaka te po catholique ayebaki basalaki semblant ya kodissocier lokola ba politicien na ba homme religieux mais bazaki bato moko bayaki na tina nini bayaki na tina seyoko l'exploitation de l'homme bayaki na tina nini ko silisa ko humilier moto moindo soko basalaka soko tataki adi likolo na sete tango mosusu fallait ba exterminer moindo ndenge ba exterminer ba enka ndenge ba exterminer ba peuple mosusu otoyebi église atikali libanda ya makambo wana esclavagisme lelo bato babeteli yango maboko babomaki biso na brutalité lelo bazali koboma biso na douceur bazali koinjecte bavaccin ya mabe basi ya zemi bakobomela bango bana tolobaka yango esika touti ayaki pasi mwasi akei kobota kufa lelo soko mwasi akei kobota bato mosusu na ndako fo batikala ya kofukama
batandi Biblia liboso po baebita kozonga to akozonga te. Oyo barate ko kufa na bomwana na ba vaccin na bango ba piéger bango plus tard. Yambo ba mela maite pendant 6 mois. Baebi ke barondre motu wana cerveau wana inutile. Et comme il affaibli. Mais le cola milimo zeko yana leko ezepe makase ko ki pe ko échapper. Batindeli bango ba photo roman ba film pornographique batindeli bango zodo do milangwa masanga mpo bayebi wana ekorupete bato bazeko lia bilia oyo ezeko développer rapidement ba désir sexuel tango développer ba désir sexuel sexe yango pe zepene na ye eze ya kobata mate ya koluka te bana na 6e primaire soko to 6e primaire na mwana ya doublé te ndenge batia wa mwana banda soko classe soko na 7 ans pratiquement 12 ans mwana wana zena na 6e primaire abandaki classe bolimbisi na 6 ans na 12 ans azena na 6e primaire déjà bana ya 6e primaire lelo ensemble basé ko développer maye ya bolingo et bandi wape bandi na ba série télévisée série télévisée wana ba élabora ba texte na ya bango ndenge nini mwasi na mobali basalaka nini basalaka be bolingo mobali alongwaki na oyo akendeki na oyo mama bokilo abimaki na mobali ya mwana na ye wana kaka ba série télévisée tokei na mindule ba texte nini ba imposer ba texte oyo otokomi koloba porno audio ata otalité porno vidéo okoya porno audio tango ze koyoka mindule ya lelo ekumbi yo na mbeto ekumbi yo na kosala bolingo na moto toute une génération perdue bato baebite basala nini tobotamaki po tosala nini tolukaka mbongo makasi po tomelango masanga po tosala nango folie 10 000 $ chiffre d'affaires na baloposo mosusu mais 1 000 $ sujet ya folie et pas ya baindo receveur tala ndenga nyokwa maka kobanda tongo tibutu asote na motuka na ba risque yonso bakweyaka basalaka nini moko kuta ye wapi soko asilisi mosala kaka ndenge bazeko sokolela bango motuka abandi komela esi abengaki gorigoso bakokabola na ye butu wana et diminuer bomo ya bato baliaka malamu te bazeko lia biloko elongo banite na nzoto na bango toze exposé na yonso na kosisa kotanga te na manaka ya lelo complicité ya babiloko wana yonso totangi awa eze église eze christianisme eze ba religion importée batia kumba moko batia kale moko na bandeko balandi eloko oyo bokoki koyoka te po balobi na bino libanda ya biblia mayele mosusu ezete libanda ya biblia connaissance mosusu ezete libanda ya coran connaissance mosusu ezete libanda ya bagava 18 to ya tamudi to ya nyongi connaissance mosusu ezete mikanda wana nde simbi kozala ya mokili mais c'est faux Genèse était apocalypse réalité ba indo ze wapi ndenge tolobi na baguerre teme foto tuna soko balobaki yesu akozonga po aboma mokili soko eze baguerre feza la mokili mobimba soko eze nzala feza la mokili mobimba soko eze nkufa feza la mokili mobimba mais ba ministère tango tolobaka ba ministère eze ba département ya suivi ya bomo ya bato te ministère ya santé mais eze département ya suivi ya santé ya bato ministère ya affaires sociales eze département mobimba ya suivi mais pas ina biso contraire mpo nini na ba ministre ba kotite na bolamu ya peuple na bango bazeko kamba école batangi école wana nini totongi na bango catholique batangi si bato kozala auxiliaire ya mindele et non kozala bato lokwa bato o tata mokeli akeli mokonzi ya koti
salaire azwi vacances à liboso vacances ya liboso faut kenda mikili ya poto akokanisa te kozonga na village natal esika azwa lipamboli azwa bénédiction yango basomba ba château yango basomba ba gratte ciel basomba ba quartier mobimba na mikili ya poto lelo bénéfice ya loposo pembe na bamboka na bangwata annexe atonga te mpona nini mpo catholique na badessin na ye atangisaki mboka nde sika bondoki efandaka mboka nde sika milimo ya diabulo yali yango masolo nyonso babetelaki biso na classe mikombele demo bande koleka wapi na mboka bandata ntsangu soko la jeune fille ezali koleka wapi na mboka masolo wana ezalaki na édition Saint Paul catholique angai vraiment édition Saint Paul catholique pe bazalaki ko obligé presque ndako yonso foza na mokanda à lecture petit à petit bato ba dégoutaka village sans pour autant bato ba yebake et c'est programme mobimba désinstallation ba désinstaller programme ya tata mokeli na bomo ya baindo ba formater cerveau ya moto moindo ba ti système na bango système d'exploitation mosusu o ya bango moindo face à l'auxiliaire nzambe aka mondele ba angelu ba mindele po bonga fo kenda mikili ya poto valeur à moto papier diplôme d'état moto atangita c'est inutile ata salaka ba chaussure soko azena mokanda te papier te diplôme d'état te c'est inutile wana programme d'exploitation ya siko mondele a kotisa epai na moindo sima ya ko formater yo voilà et telelo na ba église ko beteke mbonda mopanzi basé ko koba œuvre ya colonisateur opium du peuple c'est la religion importée tokoli ke tandweze ngonga mingi ya kolobeze boko bakolanda biso na Vuvamu TV 2019 po nini te na ba chaîne yonso Moindo TV Africa Tolema TV bandeko bakomela ki biso balobi chant ya kopanzela sangweze muke ingeta ba révolutionnaire bakutaka facilité te ba révolutionnaire tokutaka facilité te yango ne songi nzira azokokutana na bakokoso azeko bundela bato kasi bato yo ya azeko bundela nde bazeko luka ko combattre ye bato bako soutenir te mission yezeko luka bolamo ya bato conscience ya bato bako soutenir mission yeko lobela impuissance sexuelle soko mission wana lekite bato yo so balingi baye bapo mikolo wana balobeli mipendete te tozalaki na problème ya caméra tokotindela bino caméra moto atindi caméra wana tata ya bana mitano azali koleka kolinga émission wana elakisa ye nini ndenge nini okokoma mpakasa likwa ya moto ndenge nini okobalola moto jido mbala misato to mbala mitano na butu moko ndenge nini bakobina moto ashi rapidement ata na motuka c'est ça wana qualité supérieure ya baindo ame ndeko ndombela ata zangi caméra religion africaine ata zangi micro matondo biso tolobi kimi ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima pona manaka isusu matondo mingi